Voilà, la grande famille, salut, bonjour, bonsoir. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, n'alba toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, kota, aimer, partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner et que ça la vraiment biso bien makasi. Alors, famille libota, shalom, shalom, shalom. Le Péchalov, bah bonjour, bah bonsoir, les Dinachou, on est ensemble à la Chine. Bah mes condoléances dans la Chine parce que caissière na Komboya, na Fiza, a outi kotika biso depuis hier, voilà. La Chine est na Matanga, on est ensemble, voilà. Bah mes condoléances na famille biologique, bah mes condoléances na Karine Mokonzi, pourquoi pas la Chine, voilà. La grande famille, beaucoup tabou aimé, beau partagé. Biso toyaka kaka ko recadrer hein. Batindeli nga lien moko, je crois bomoni titre na biso bomoni pe photo ya miniature. Là, toza kaka na monde ya ba artiste na biso. Tomoni mama Loketo, tomoni Hermen Kasongo, tomoni mwana ya mama Telesi, tomoni Davina, tomoni pe Poutine de l'écriture. Voilà. La grande famille va supporter biso parce que toki pe kovanda ka kimiate. Nous devons, ce que moni likamusu c'est ça, ce que batu balobi, bino bovandi kimia, c'est comme si que non, bo accepter makambo wana. Or, bino boyebi que non eza bongo te. Malgré balobi que non silence ezalaka arme moko ya bien, mais vie ya réalité ya oyo ndenge ezo vie ya réalité ndenge makambo yango ezokende na réseaux sociaux na monde ba artiste. Lokuta ezebele, jalousie ezebele, on ne doit pas se taire. Ceux qui toyebi vérité, toye koloba vérité. Ceux qui bakosi ou encore balobi eloko moko oeza nanzelate, nous devons venir leur donc leur dire ou encore koya koyebisa bango koya kolakisa bango que non o bolobiana eza bongo te. Alors beau supporter. Beau supporter. Alors tozota la film na biso ya Assime, lelo tokota la 4e épisode na biso na Belle Vie Télévision. Vraiment film ezokende déjà wawa. Donc toke na film wana c'est-à-dire que non tozoyeba te Aziza ndenge abomini bala na ye. Koko ne kuto ayebisi ye. Est-ce que yo il fallait vraiment boma libala, il fallait okanga biloko oya. Réaction mobali no ezalaki nini? Déjà Aziza epa koko ne akosaki koko na ye. Parce que koko atuna ki réaction à mobile parce que yango nde kontaka. Mais Aziza akosi susu nani akosi mobile. Et akosi koko na ye. Alors attendons voir. Nani akwasime. Nani akwasime parce que film na biso eza kwasime. Maman Hélène kutu to lobate parce que maman Hélène déjà asabimi na poisa ya koloba ke non. Ye penza aza soki prophétesse, aza soki maman, aza soki sert en crise, ye déjà azo envutaka nani, papa Serge pour papa Serge asa nini. Abo ya bana na ye, abo ki sape mama ya bana na ye. Voilà. Mais nayebi ke Dacosta alobaki eloko moko très profond qui akoloba ke non le karma existe. Alors attendons voir la suite ya épisode, ya ba épisode ekozala ndenge nini. Famille Libota, bo focus. Bitumbeza, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, absolument rien. Eloko ezate. Eloko ezate. Na utaki kolobango kutu. Komona linda na Belle Vie Télévision. Bakoluka na ba façon nyonso ndenge bakoya kosala ba analyse na bango ba sortie médiatique. Bino moko boyebi. Alors rien, eloko ezate. Rien, eloko akobanga ezate. Alors, beau aimer, beau partager. Namoni artiste Hermen Kasongo, asala qui paye sous sortie médiatique. Yé na ngambu na ye, azo condamné nani Davina. Je regrette parce que yaza artiste abima na mboka Congo, a vivre ne soki na Canada, na poto. Koya oyaki na Congo, oyaki peut-être pour na ba concert ango ya papa ya ba pasteur Mike, ou bomaki bato. Réalité ya monde na bino nyonso boza sans ignorer ya façon au comportement na bino eza ya façon oyo bozalaka vrai bino na bino te ya donc boyebani ke no bozana ba jalousie boyebi ba guerre na bino
Ponanga Hermen Kasongo ndenge sala ki descente na Congo wana ozaki même pas mutu moko ya koleka na bémission na ba chaîne moko oyo ezo ekopeso valeur te par contre ekobamba yo nde na se. Ah oui, je dois le dire. Namona ki oleka ki pas ado loué, soki yuwe. Mais au moins takuna. Et non pas na ba chaîne moko boye oyo yebi ke no chaîne oyo elobelaka mutu moko efingaka mutu moko. Oyo toyebi na ba chaîne yango wana toyebi ke no bosalaka briefing botunanaka. Question ekozala nini, émission ndenge tozosala eza émission tokoparler sur nini, botunanaka boyebaka. Moi personnellement na place ya Hermen Kasongo na oleka na ba chaîne oyo eza ba chaîne oyo peut-être eza au milieu du village ou encore ba chaîne moko ya bien et non pas chaîne moko déjà oyebi déjà que non oyo elobelaka mutu moko et kitisaka mutu moko déjà opesi identité na yo. Awa tokoloba Hermen Kasongo aza abakwiti. Alors problème ezate parce que eza mutu na mutu osa choix na ye. Lorsque nasali analyse nanga, nako cessé nazo répéter la grande famille, nako cessé parce que je sais que non, eza pe na batu o 2 3 bakolanda pe ba comprendre iloko na oloba. Nako cessé ko beta sete ya koloba que non, Davina ba audio ya Davina lorsque bimaki, ezalaki te que non Davina a s'adressa ki kaka na nani na Mama Loketo. Davina bo répéter lisusu parce que fonango oyo ba obongisela ngande ekena ba audio wana na zupe temps ya kolukisa ngo lisusu te. Alors, Davina alobaki en général. Bozaba bizengi, bozaba lâche. Elo mo bongo na mama na bino, elo mo bongo. C'est-à-dire que non alobaki en général. Et donc ça passe eza que non. Pourquoi vous, les artistes et comédiens, vous avez bimana likambo oyo? Bobimi soit disant à koloba keno, Davina a fini Mama Loketo keno abotakate et tout et tout. En oubliant moi mozoto mikeo eza wana na katikati wana mwana mama telesi. Yepe malgré aloba keno akobeta belle vie, ndeko moko pe atindela kinga esusu nani maluba mususu. Vraiment bandeko nayoka kina chair de poule, nayoka kina mutema pasi ya koloba. Pourquoi nalobi pourquoi monde d'artistes et comédiens baza ba hypocrite, baza vrai. Tolanda ils passe. Bandeko bozala attentif na maluba oyo parce que il faut tobete lango c'était. C'est comme si les gens ignorent. C'est comme si bato bazo ignorer. Bazui kaka ya Davina ba matisi yango likolo. Toke boyoka ba mikie wana. Boko zota ba fœtus te na boyoka. Boko zota ba fœtus. OK. Fœtus c'est moi ali chombe. Voilà. Na français. Boyoki? Alobi ke non, belle vie ata fœtus oyo ya kozwa ta yo ya mwana ali chombe. Azwa te. Boyoki te? Sikoyo ye parce que moi nango tango bana ekoloba azo citer pe kombo ya belle vie. Maintenant moi je me demande oyo bomona ki yango te boyoka ki yango te. To mona artiste moko te abima. Il y a belle vie, il y a ce qui a belle vie, il y a Davina ezui en pleurs par rapport à quoi? Par rapport à quoi? D'accord, faut beau aimer. Ah mikie wana. Boko zota ba fœtus te na makoma. Boko zota ba fœtus. OK. Fœtus c'est moi ali chombe. Voilà. Na français. Bolandi wana abande kolobela belle vie. Abande kolobela belle vie. Ye kuta ke nango plus loin ya kobata fœtus. Hermen Kasongo amona ngo te. Tolanda sikoyo. Boyoka Hermen Kasongo. Je serais mécontent envers Davina par rapport à moi au Dieu mon entend dernièrement par rapport à manque de respect. Boyoki par rapport à manque de respect. Wana eza nani eza Hermen Kasongo. Bandeko botika biso to sala émission ya boye ya kozongisa batu. Botika biso to sala émission ya kozongisa batu.
baza na ignorance. Boyoka Herman Kasongo. Je serais mécontent envers Davina par rapport à moi, au Dieu mon entend dernièrement, par rapport à manque de respect. Je serais... Boyoki, Boyoki, non? Wana aza mécontent par rapport à Davina Babiloko Oya Lobaki. Bandeko. Bomoni jalousie oyo. Mutema mabe. C'est-à-dire que non, Yabino ekomi kindoki. Émission ya mwano etambolaka, batu bavandaka kimia. Ya mwano ya mama Telesi. Batu bavanda kimia ya kimia. Soit papa kitoko suki nanga kitoko bilama na kitoko. Ok. Bino siko ba mikie wana. Boko so ba fœtus te na makoma. Boko so ba fœtus. Ok. Fœtus c'est moi ali chombe. Akata voilà. Na français. Siko to ça l'analyse na biso par rapport à intervention ya nani ya Herman Kasongo. Herman Kasongo alobi aza mécontent pour na Davina. Nakoloba Herman Kasongo aza pe jaloux to na kobenge mutema mabe to na koloba nini parce que ye azala pe mwana ya groupe Simba malgré alongwa na groupe Simba asala groupe na ye vie peut-être ya ba deux sœurs na ye wana bazana ba tiraillement bon ba deux sœurs kutu to kyo ba teke non bon ba tiraillement eza ya koloba ke non bitumba olezala ya ezala bitumba moko loyal mais banjo koma bitumba moko o eza vrai ya peut-être pe bokutani boy bobetani makofi niveau makambo ngo ndenge ezokini bokutani penza boy fara be bobetani penza makofi siko Herman Kasongo na ebite soki azoluka mama Loketo abenga ye na filme moko to ndenge nini bo aimer beau partager la grande famille. Aimez la vidéo pour partager tout solo là. Nous tous na 14e na 4e nani épisode na biso ya film ya Assime. Je serais mécontent envers Dieu mon entend dernièrement par rapport à manque de respect. Sur la vidéo, il y a la miniature. Mais pour qu'il ne pas attendre son âge d'abord, on a deux à carrière, on peut condamner Davina. Si on a lobby, vous pouvez condamner Davina par rapport à débit à carrière et tout, peut-être na âge. Si on a okufa kaka na maloba pe ya mwana mama Telesi oyo. Bo mona yango te. Mwana mama Telesi aza na âge nini? Po aya pe ko pointer, aya pe ko lobela belle vie ya koloba keno, azozanga ta ko zwa fétis oyo. Bana ya di chombe. Mutu abanda makambo oyo. Oh, peut-être vous les artistes, vous allez qui mieux placé à côté les mayakoya ko lobela mwana wana non mwana ezaki aneni ezaki ka ane on a ba débit hein ezaki ka ane on a ba débit mais vous allez qui la sourde oreille, c'est-à-dire que non maloba mwana aloba na ba coin ou encore na ba sima ba caméra bo betaki maboko ya koloba ke yeah mwana na beti kitoko. Si ko tango balobaka ke non le karma existe. Bino bomona yango sependeni. Toza kaka na se ya moi oyo. Mais nga penza bandeko à vrai dire na regretter Herman Kasongo fort. Na mona ki okenda ko jouer pas Jérémy. On joue na banane belé mais souci ezaka peut-être on jouer et pas nani et pas belle vie ou bien et pas maman Loketo. Basa bandeko no baza ba sœur na yo, je ne pense pas que non tant yo kenda poto za na problème na bango. Yo moko po lobi bien peut-être que non casquette nani na yo eza na nini te na banani na bango pour c'est pourquoi bazo benga yo te. En même temps, ozo tchola lisusu banani ba comédien. Siko ndinga nazo yeba te. Bo vivaka ndenge nini? Et nga kozala bien ce que ça qui sorti médiatique
oke nango na conseil pour se sauver, pour se protéger. Mais oye sous pe na condamnation na baninga na ba collègue no pe ba comédien oniati bango bord otuteli bango pe bordir bande ko tolanda na ba comédien ba komi ba bunda ba sa ba yuma obengi ba comédien bande ko na sous ba yuma siko tangu yo déjà okotino na chaîne moko oyo elobelaka mutu moko efingaka pe mutu moko yo za nani Bandeko, je crois que il faut te dévoiler, il faut te dénoncer, artiste et comédien. Baba Touma B. La vidéo, il y a la miniature. Mais pour qu'il ne soit pas sous âge d'abord, on a deux. Comme on a pas fan. La vidéo, comme on a comédien, yo, vu qui te vend, il faut défendre. Si la vie, ça, le jeu qui te faut défendre, au moment où tu peux faire aussi, c'est que s'il a fait, c'est que ben, fait. Boyoki nalobango chaque fois robike artiste et comédien aucun jamais kobima oya peut-être ko finga muninga na yo ou collègue na yo ya musala artiste et comédien tu peux pas faire ça la sortie médiatique na répéta kango chaque jour ao siko tangu ye pas fingi ba artiste ba yuma ya zanani. Parce que dans Likambu, oh, il y a Davina. Il était aussi mieux placé à Kolobake, non? Via la réalité aux autres sur les réseaux sociaux. Via la bitumbango, nenge zo kende koto yo mama loketo koto yo belle vie. Alors, ba retomber yango wana. Eza ba retomber. Ya via ba kombo ezoleka. Mais non, oye mbala moko kaka na condamnation. Oh, belle vie pe ba finga e abota kate. Belvi ba finga kaye makolo poussière. Belvi ba finga kaye makamwe bele ba finga ye pour ne pas citer ba biloko na nyonso. Omoni ke non oza pe na position te Hermen Kasongo soit disant comédien, je sais pas moi. Donc c'est-à-dire que nengo zawana oza pe na babaku kaka ya ba artiste ya ba collègue na yo po benga bango ba yuma. Toi, tu crois que non, tu le crois peut-être Irsil Pechanga. Ou bien, bon, tout le monde Irsil Pechanga, ça m'a camboté. Artiste moko boye oyo, alingi na ye parti prité. Artiste oyo, aolinga, bitumbo ezoleka, na monde na binote. Artiste oyo, azoka mute ma passe ya ba réalité ezoleka, na monde na bino. Bino bokanisa koleka na chaîne oyo, ezofinga belle vie, ezotombola mama loketo. De lui-même nana kotala nini akotala nanu chaîne nani lobelaka nini parce que une fois qu'on leka na chaîne wana bala moko balatisio nini balatisio macaron soki macaron balatisio bala moko soki nini yango ya koloba ke non oyo aza côté ya mama loketo c'est-à-dire que non Hermen Kasongo moko wana omi bimisi lobi je crois ti ozonga na poto bakopesa nani bako bengo na tournage siko chez Belleville ya bongo le karaté. Il y a bon le karaté pour y au lobby, le bien boye, pour na respect to boyte. Davina za muto liboso te ko ya ko bimisa bordir na betaki. Bordir déjà betama déjà avant et beta ba betelango nani Belvi kandi. Bordir wana mwana mama télé sa beta. Ya koloba ke non ata fetiso zo kokate, ya mwana ni chombo zo kokate. Herman Kasongo omona ngote au travail mingi na nani na TikTok wana oyebi omoni oyebi monde wana nyonso ba séquence maloba ya mwana ana ebima ebele ba chacha na ba TikTok ya mwana mama télé sitango azoloba ba biloko wana ezalaki vie à respecter wana ezalaki respecter ezala pe kutu atake non Davina za artiste et comédienne ake nango bongo envers peut-être artiste ou aza pe collègue na ye. Mais si vous avez un niveau, vous avez sous-souté que non, yo artiste, oye oniati, moi na yo pe ayepe aniati a fingi. Vous moni que non, vous avez bien été. La grande famille, vous aimez, vous partager, s'il vous plaît. Trop solo là. Je serais mécontent.
par rapport à au Dieu mon entend dernièrement, par rapport à manque de respect. Mais sur la vidéo, il y a Davina la miniature. Mais pour qu'il ait autant âge d'abord, on a deux vies à carrière, on peut condamner Davina. Yeah, vous pouvez condamner Davina, Toboïté. Est-ce que Davina nda bandango? Nabino ba artiste. O bobima nabino bokoma so ba artiste à diaspora. Vous avez toujours complexé tilelo. Et confiance zéro na bato yo, hein? Confiance zéro penza. Donc au sali ceux qui ba 8 ans, ceux qui ba combien d'années na poto zozonga okoti na monde wana, olozwa ta autorité. Ba yambio na plateau, zwa autorité. Ya koloba non. Bo baby c'est la biso musala, bo baby sa image ya musala. Trop c'est trop na makambo oyo. Mutu na mutu azana ba capacité na ye. Opesi ba capacité ya belle vie, opesi ceux qui pe ba capacité ya mama loketo, otalisi batu. Mais non. Yo potengami. Yo potengami. Yo potengami. Eza pasi ya la grande famille. Eza pasi. Siko tozo yeba te complexe yango eza ya nini, jalousie yango eza ya nini, obino moko bino la grande famille bo aimer. S'il vous plaît, bo aimer, bo partager, aimer partager. Ndoi BBC ba bonjour. Ba bonjour Ndoi nanga BBC. Je serais mécontent envers Davina par rapport au Dieu mon entend dernièrement, par rapport à manque de respect. Alobi bien. Si vous avez toqué na vidéo encore na nini ya mwana ya mama Telesi. Mama Telesi, mwana mama Telesi abima soit disant que non, ba ofinga mama na ye. Si vous ba ofinga mama na ye, je ne pense pas que non ezaki belle vie muto finga mama na ye. Parce que bozo ba belle nani, Davina zo swana na ba fan. Davina swani na ba fan était. Davina a attaqué nde kolo ba fan. Po kolo ba fan azo yeba ko gérer ba fan na été. Lorsque bolo baka ke non, fan boki ko gérer été lokuta. Fort est possible ngana zolo bango lokuta. Fort est possible oki ko gérer nani fan na yo. Boyebi pourquoi na lobi bongo? Karine Mokonzi azalaka na la Chine na ye, azana la Chine. Soki abeti kaka lobi ke non eyinda la Chine bobima, babimaka. Soki pa lobi te, a bobima te bo tcha na se. Agera bango au moins pe ba tche na se. Parce que lorsque boyaka pe bolo ba alobango ba jiraka ba fante ba jiraka bango. Ba jiraka. Soko za yanga okolinga ngate na kende na libulu. Soko za yanga te okolinga na kende na libulu. C'est-à-dire que non ba fan ya mama loketo ba lingani ko kotise na libulu o ba si ba kotisa ye déjà. Fan a soutenir yo na ba bonne na ba œuvre ya bien ozo sala. Kolinga te fan a memelo ba problème lokola fan a memelo ba problème. Lorsque bozolo ba kenon ba fan ba jiraka bango te ngana omona on dirait mitu na bino eza na problème. Pona fan ondimi ba séparer yo na bato. Pona ba fan ba jiraka bango te ondimi ba banda ko fingelo bato. Pona ba fan ba jiraka bango te ba fingelo ba parents ya bato ya ba master o vanda na bango. Pona ba jiraka ba fan te donc tout est permis. Est-ce que ozotala musala na yo? Est-ce que ozotala musala na yo? Est-ce que eza idée ya bien ou encore eza maloba ya bien ou bien eza réflexion ya bien ya koloba keno ba jiraka ba fan te? Fan azo memo na libulu. Fan azo memo na libulu oloba keno ko gérer yete. Fais quoi ça bande? Boza sir. Na pese bino exemple. Karine ka soki ba chino ba tunaka. Tobima ou encore bango baza déjà babimi soki Karine déjà quoi ici bako zonga ici ba chili na se na pesi bino exemple on a pona koloba keno fan ba geraka ye. OK tozui ba fan nyonso to kabeli mama loketo yakoka alobi keno ba fan ba geraka ye te valeur na eza nini na minute oyo valeur na ye penza eza nini
toki epai tozonga valeur ya mama loketo eza nini na minute oyo azokotisa bafilme na chaîne na ye valeur na ye eza nini image na ye na minute oyo ezoreflecte nini na monde na bino Hermen Kasongo image ya mama loketo ezoreflecte nini na minute oyo présentement ezoreflecte nini peut-être bato bakoloba ke non mama loketo azolata bandeko makambo ya kolata nano tochango nano à part parce que toza na matière ya makambo ya kolata tomonaka Koffi Olomide na mama si baokota shop penza boye soki ya Gucci bakoti azosomba papa asombi sac asombi soki bilamba kolata na concert na pokwa Koffi akoti boye asombi tomonaka ba star ata ya ba Nigeria tomonaka bango bolakisa biso place mama na bino akota o penza azobimisa kashi cha. Alors makambo ya badeba ya koyelaka bato awa ya koloba kolata botika ngo parce que toza na ba matière ya ba biloko oyo basimbisaka kaka asimba kaka kanga photo kombo eza kozongisa misusu pe azongisaka te baotia makelele kuna zongisa bandeko biso toza bakongole toyebani ti biso toza bakongole toyebani tolinga matala na okeno okoti shop boye tomonaka ta mwana oyo nani oyo seki Maria Ntumba ntango akenda na ba Dubai na ye wana aoke osomba babiloko ne basaki ne banini omona mpenza ofuta mbongo bomoni yanga ni kutu ya lobaka air moko soki eza original te soki eza authentique alors débat ya makambo ya koloba keno na minute oyo ya zolata eloko eza wana te akota na shop devoir topesi ye lobaka keno akoki mpe koyokana na bato mais c'est sopi ye parce que bato wana badefisaka ye basak bato wana badefisaka ye eza basapatu tout bazopesa bamatière osengi ke nona mema nasala boye me oyo wana omati avio ozongi nango na kini bakomi obenga yo topesaki yango te na monde ya lelo star azoki kodefa sak nakangi nano parenthèse wana mpona oyebisa bino ke no toza na bamatière na otuna bino siko na minute oyo mpona bafan bagéraka bango te bafan baosungi ye na nini soki te kokabola ye na bato bandeko linga ata 2-3 personnes balinga yo bamemeli yo kimia na vie linga ata 2-3 personnes 4 personnes balingi yo baosunga yo linga ata 2 personnes 3 personnes baolakisa réalité linga ata 3-2 personnes balingi yo pour de vrai basungi yo na carrière pour de vrai pour fan géraka fan te elle est où maintenant elle a quelle relation na ba collègue na ye bozomona makambo yango sikoyo soki na bina zonga sikoyo na benanga Hermen Kasongo ya kolobela Davina bongo je suis déçu ya kolobela ye susu pe ke non Hermen Kasongo oza pe sou mieux placé te ya koya pe kolobela ya koya koloba ke non Davina amankaki respect muto abanda makambo wana eza mwana mama Telesi pour Davina à répondre ba fan pour elle elle sait nani ayebi te sur les réseaux sociaux ou bien na monde na bino ya koloba ke non bafana na mama loketo bafingaka bafana na mama loketo bazaboyi nani ayebi yango te bino nyonso baartiste boyebi na nsima bakamera bozoloba bango mais pourquoi bozozanga koya koloba bango face to face lokola ta Barcelone Naomi abimaki o mpe azalaki ne mpe mieux placé te mpona koya na baconseil wana alobaki ne vérité mais botala ne bobambi ye mabanga azalaki mieux placé te ye wana lobi abandi ba vidéo azobwaka ba vidéo moko ya donc aofinga pe bato nde eloko nasalelaki yango analyse na lobi ke non elle n'était pas mieux placée ya kobima koya kopesa conseil vi nanu ya image na ye ajouaki na nini ajouaki na hypocrisie elle n'était pas mieux placée ya koya kopesa Davina conseil ou encore ya kopesa pe mama loketo conseil azwi mabanga azwi ba retomber nango
Comme pour dire que non, boza ba hypocrite. Si ko ye wana bandi ma challenge akomi ko finga bato. Akomi ao lobela bato. Ao bwakela ka bato. Ao bwakela ka bato. Ye muto yaki ko conseiller ba hypocrite. Dis-moi, elle avait osé. Oh, aloba qui conseille à pesa qui paie maman loketo zaki ya solo. On dit ma ko kabwana na bato pona ba fan na yo. Bato vanda na bango, liana bango, mais bato liana bango te mais on dit mi ko kabwa ko zala na bango. Il y a beaucoup de manières. Il y a bino artistes et comédiens. Ceux qui vont salir ba sortie médiatique, ba tourner bino likambo ezo les entre peut-être Belvina Mama Loketo. Il y a beaucoup de manières. Il y a ko lobelango et likolo nango pesi conseil. Donc bato ba comprendre bato ba yoki. Donc la bino boza déjà bato moko bo péta na bino mitou. Boza ba na ki oloba nini? Boza ba nani? Ba éducateur ya masse ou encore ba éducatrice ya masse. Tango zo bima. Osa sortie médiatique. Mais to vivre yo, to yoka yo. To yoka yo peza o aza éducateur ya masse. Aza éducatrice ya masse. Bozo bima, on dirait ba PC baza na mitou. Bo défendre donc ba sortie médiatique na bino. Bo défendre attaquer métier na bino te. Il y a tant que ba éducateur ya masse. Bo défendre en côté. Vous êtes plus na jalousie et puis bozo pe sa position à côté moko. Ce que boye bisanga. La grande famille, boye aimer beau partager tous os solo là. Je serais mécontent envers Davina par rapport à au Dieu mon entend dernièrement, par rapport à manque de respect. Je serais. Siko ngana tuni. Manque à respect, to tchena nusko no makambo Davina kuna. Combien des artistes oyo babunda ou encore kobunda c'est trop dur. Combien des artistes babima ba oswana. Donc artiste koto ya bimi to mona na nota 7e bagarre. 7e bagarre même ma pe ba swana na télé si. O asali émission koto o asali émission koto. Boza ebele vous les artistes bayambi au koto répondre muninga na koto pour répondre muninga. Vous les artistes tant que ba éducateur ya masse. Mais na babiloko wana bozaki pe batu moko keno obimi pour le bidon bandeko botika bo bebisa nde image ya musala na biso. Mutute. Mutute. Donc potopoto na potopoto e uta kaka epa na bino moko. Kaka epa na bino moko. Ata bino bato na bozo ko telemela Davina. C'est juste pe bozo ba complexer à Davina. Moi je peux dire ça. Po ya aussi juste kaka espace parce que Davina salinini à répondre à tout type bordure penza. Parce que bino artiste wana bo ya bo bimi bo bi Davina asenga pardon. Ngana ya oyebisa bino que vous êtes décomplexé à Davina. Bon peut-être occasion parce que Davina peut-être à salinini à tout type bordure. Je ne pense pas que non Davina ndenga zawana. Boki ko affronter boy face to face. Pour ceux qui peuvent bozaki bato moko boya ko affronter face to face, bolinge pe bolika na émission te so ba tuni oko non Davina lebité na oluke na privé. Mais bozo ko pesa ba position na bino ya ko lakisa ke non, boza ba jaloux, boza ba complexé, boza donc bato moko boye tozo yebate. La grande famille, vous aimez vous partager. Ok. Bino siko ba mikie wana. Boko zo ba fœtus te na makomba. Bako zo la Fœtus. Ok. Fœtus c'est moi ali chombe. Voilà. Na français. Oui, qui? Nani abanda ko finga nani? Artiste ata moko te abima.
Davina Kenaki nango pe en général. Davina Kenaki nango pe en général. Aimez partager bandeko. Nakomi ko chité. Voilà. Je crois Bolandi. Hermel Kasongope. Abakwiti. Artiste moko ya diaspora. Mo ozangi ata kopesa notion. Ozangi ata kopesa conseil moko oeko tout apenza. Na okoti pe kaka na ba bêtise wana. C'est-à-dire que no bino penza bêtise na ekota bino na makila. Na moi les pinières. Afrique du Sud, nini kuna masasi. Hey! Bozolanda bandeko. Alors, bo aimer, bo partager. Nakomi nanga na suka analyse nanga. Toze la film na biso. Na pokwa awa. 4e épisode de Kota ya Sime. Toza toujours wana. Focus toujours. Déjà équipe oyo kendaki Lubumbashi. Bazongi déjà. Omoni Linda ndenge alobi. Dit jamais vu. C'est-à-dire pour elle, nous ne savons pas belle vie, ça ma casse. Aimer, partager. Merci na bandeko nyonso. O bazo komela biso. Merci na bandeko nyonso. O baza kobenga. Merci na bao bazo considérer musa na biso. On est ensemble, famille Libota. Tozala wana ebele, to matisa ba vie. Bitumbeza, kani na lobaki ne bandeli. Mais il y a rien. Et ça juste mon pépé oh le diable a planifié so ya moni eloko moko a bien liboso c'est ça le diable. Hermen Kasongo abakwiti mawa non ba artiste à diaspora pardon bon tout ça prouve que bolingana te bolingana te. Parce que Hermen Kasongo pe Azaki pe na groupe Simba. Là, ce sont ses sœurs. Azana ba manière nyonso oya kokaki pe kolobe lango. Mais apesi pe nani na ye position na ye. Voilà bandeko nakomi nanga na suka. Na pe manaze la filme 4e épisode. Voilà. Bo aimer bo partager bandeko ba analyse na biso ba émission na biso bo aimer bo partager. Boningaka oke kotonda place ba ofinga. Je sais que non des familles libota boza bongo te. Alors, c'est au moins ça. Numéro na biso eza wana. Waza besoin kobenga mama BBC obengi. Voilà. Tokutani prochainement ba bisous. Bye bye.